biso tozala na ye tozwa na ye nzambe covid ezali bamikro on ne sait pas donc tozwa na ye tozala na mama voilà quoi. Moi je me souviens toinvitaka ye kala ye na président sans souci wana ezalaka na badébut ya groupe na nga ezalaka na 2005 mama ye na sans souci biso tokutai kobanda na télévision malgré ki grandeur na bango bandimaka koya kojoue na groupe na biso sinar alors banda wana togarda babon souvenir na mama plus grand souvenir na ye ezalaka une fois on travaillait avec un ministre Maj Kisimba qui affaires foncières à l'époque. Alors Maj Kisimba tellement tout travaillait quand il y a qui a pambo la biso na ba parcelle. Le même jour Batika Kinga mais maman chaque binga bienvenue aux Angateyaka Noki parce que tous à telle place les mêmes jours ba kopesa ba mapanga et na yaka mbang. Donc ceux qui ont un mot de l'eau, ils ont un cadeau, il y a maman parce que ceux qui n'ont pas donc je partage vraiment, donc j'ai de bons souvenirs à maman. Et à Zala comme ta génération, à Zala ta génération à Zakoul, à Kiti la génération à Bissou à Zakoul. Ngaba nanga nyoto alonga na groupe langa bakena pe de belate. Dimaru alongo 7 fois. Alongo première fois que c'est la groupe a kokita zongi 7 fois. Dimaru alongo 7 fois balanga. Metaba ya kala ya bareka ka paskata mutalanda. Batoni, ba chocolat, ba bia, banani, bagono totola bango. Soka be indi a téléphone ba yamba. Mais dimaru soki alongo obenga téléphone la gamba. Dans quelques minutes, prions s'il vous plaît.
S'il vous plaît. On doit cette action pour le gâter, papa. Hein? Comment est-ce qu'on va partir? Comment est-ce qu'on va partir? On va partir, s'il vous plaît. Parce que tout à l'heure. Merci de rentrer en classe, s'il vous plaît. Merci de rentrer. Allô, Pichot. Allô, Pichot. C'est le meeting de la Bakondi. C'est Asie et Bembé, côté cimetière. Maman Chako, faisant le respect, pour ce qui est dit, c'est santé à Zanior. Représenter la terre de vie à Zanior. C'est du temps. Maman Chako, Diala, Anaendo, Jackie, alias Maman Chako. Elle est l'une des figures de proue du théâtre populaire congolais. Elle a tiré sa révérence, elle a quitté la scène, et ce définitivement, ce mardi 15 juin 2021, à l'hôpital HJ de la commune de Limété. Qui était Maman Chako? De son vrai nom, comme je venais de le dire, Chako, Diala, Anaendo, Jackie, Maman Chako. Elle est née le 23 août 1958 à Lodja, dans la province de Sankourou, au centre de la République démocratique du Congo. Maman Chako est l'une des dernières survivantes de la génération des femmes qui ont façonné l'histoire de cet art dramatique en RDC. Elle a fait ce premier pas dans le théâtre à l'âge de 14 ans et a suivi des études de secrétariat. Elle a commencé avec le théâtre au sein du groupe Mwangazo, après le départ de M. Arthur Niembo, Mustapha et Mutombo Bouichi, de Rose Mémoire. Elle a ensuite œuvré dans plusieurs troupes théâtrales, à savoir le groupe Mangobo en 1975, le groupe des Stars et Ballets va devenir Académie des Stars internationale. Membre effective et active au sein de l'Association nationale du théâtre populaire et cinéma, ANTPC en sigle, elle était conseillère. Mais également, elle était membre et vice-présidente de la corporation Corfac. Maman Chako, comme vous pouvez calculer, elle a donc 48 ans de scène. Mwana zinawezani mama mtabuko ni mai kuna za kuboni abutu nga utapapa na banana haja 5 ans au banati akoli singa tani singa
si na komi na niveau akopesaka conseil na ndenge mpe nazwi kota mpe ayopesaka kaka conseil sala kozala makomolai te kobimaka te so bayebi so korespecte aire ayebisinga lisusu zalaka poli na makambo nyonso apresente nga mpe na bato partout nazalaki mpe ayolakisanga mpe pa bato baartiste okende barêve batournage bapublicité naotakoleka mpe na publicité ya moustiquaire nasingai mamebele pesinga conseil na ndenge mpe jour suka akosa nakende otike na wenje juste pembeni na biso ozalaki na ye nauti pa papa espele sangaka nazongi 16 ans yango ntango na pere de mama chaque aconseille ngai nazali komona ye neti ange na ngai mama chaque aconseille ngai mingi na mobali na ngai na bana na ngai soki toye awa na Congo bana na ngai bazala toujours epai ya mama chaque nakotika bango kuna akokipe bango bie makambo nyonso me nakopesa témoignage moko jour mosusu obimaki na mama chaque toyaki mwa retard na India wana po tokende kolala mbala moko bakuluna bakolanda biso nga nakimi deja kokima te ngabi te nakima nakimi natoki na porte abi kokima te bana ngo bakusani pembeni abi bino bopesaka mashete wana nga sikoyo nazopanga ngai bambi mama shako mate adokopesaka bino mokolala mama shako eza yo mama eza yo botoli bana wana mashete abi bino nde bato bokende kolala nga bakolala te ngai mama shako na bashege na bakoluna abi bano bazela lobi na kogandela bango so namoni bango ndenge makambo ebele alobi atovanda no moke osala nango akamwa ngai na tension tolia po olamba na libongo ngabi okonyokola nga bokonini ntango mabele elisi akufaki nake kokanga ye nalobi alekota na se bazosimba shako mona maboko ye moko avandi azoyoka na ndenge moto wana mingi nayebisi ekusana lisusu na kati moto wana chimese abiyoli akaka bato mingi ntina simba se oke ya nani ya mabele elisi